jour où on est biso to bina vie comme si bato bakoma olongwa na kati bayo tala mwana mobwe libanda zo bina ezo te mwana mo libanda zo bina na zo bina ka extrêmement de mona yo nde ayo lo baba ko tsanga mtakotanga mettre fils possible alors na sali place azali au dépôt père de femme nae maman mami de alliance bon mo bata pour la kaleso banda si c'est siko pas bina na mi sabato yo kasina momo nso amkia kasuga nini mo fusi ala kame yo to mona benza na clip wana frustré nini te stressé qui m'a dit za police to ki mate tabu mwana. Bienvenue dans votre émission Pyramide culturelle fidèle internaute. Vous êtes de partout en train de nous suivre. Vous êtes en Europe, Amérique, Océanie, partout dans le monde où vous êtes scotché branché pour suivre votre émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci Nabino, surtout continuer toujours à payer sa confiance dans la chaîne Nabino. DKM Flash Télévision, vous continuez toujours à s'abonner vraiment massivement parce que balobi bilengi et c'est la kawa DKM Flash Télévision nulle part ailleurs. Nous avons émission bien lingi oyo kapenza masolo ki toko il y a sans tabou il y a nini. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à jeter un coup d'œil ici sur DKM Flash Télévision. Vous allez vraiment décider parce que ici, nous, on travaille. On travaille ensemble dans la personne qui est derrière la caméra. Lui, c'est Die Merci Mayemba, DM, coach, il y a un réalisateur, surtout, DM Béton. La PCP Bambote Naye, il a réalisé émission Lelo, sans oublier le chef de l'entreprise, David Kanyama. Depuis Dallas, Texas, il est pas branché, scotché pour suivre cette émission. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de recevoir pour vous Béni Pays-Vie. Béni Pays-Vie, Boyebiye, moi na Oyabinaka et après. Et pas il y a Félix Wazekwa Moukoua Bongo, la culture Pays-Vie. Lelo beaucoup découvrir parce que bon mon qui est moukié, mais Lelo Penza a commis un grand garçon et Boliboye peut-être est-ce que Azakaka ensemble là Félix Wazekwa est-ce que Azaka moi na Wazekwa les gens vraiment se posent des questions sur ça et Lelo na Zulibino Yé Béni Pays-Vie Oyo à travers cette émission beaucoup découvrir Penza Lisusu. J'espère que mon aïe et après mon abina qui wana na lobby à Mouké mais Lelo a colis parce que le petit poisson deviendra grand. En tout cas, Béni aujourd'hui il est devenu grand. Mais Troyeba, ce qui a ça, Kaka, Pembenia, monstre d'amour. Il est déjà à côté de moi. J'ai dit déjà des grands bonjours, Béni Pays-Vie. Ouais, bonjour mon vieux. Boni. Qui m'est allé dans mon loup en Zambie. Vous le belé, Béni. Talara. Ah, le poteau sauve tout ça là. Celui qui va dire, tout le poteau sauve Béni Pays-Vie. Surtout yo muti usima mama na facilité pour connecter ça oh wana fuba kimbanano fuba kimbanano de ba oluka Béni Pays-Vie na torche do ba koma kana ndenge nyoso oh yaka ya laton yo moyebi vraiment soyez les bienvenus dans cette émission. Merci mon boni kasi santé boni makambo santé za nango kimia makambezo ke nango normal malgré tout que na otaki o rater examen d'état na courage. Merci. Nazo quitté la siko année oyo VP toujours continuer ma solo bien toujours solo na président tout la siko année oyo année wana de leki année wana de leki oyo total oyo vraiment ko simba oyo penze ko simba soki wana simba quitté année vraiment espérons nous surtout que ça la vraiment bien ko joie diplôme na yo comme il faut. Béni Pays-Vie ba personne de partout ba mona ko mukie tango binaka na et après les lois zolando le sous est-ce que ba penza parcours ya Béni Pays-Vie to ba te beli ba ka saka mwana wa saka mwana waze kwa asala mwana nani
ce qu'on peut relater en bref histoire na yo na culture pays vie. Ouais, premièrement non béni pays vie ala mwana wazerwa te nga papa botanga komo na ye Augustin Kitumba wana mère na nga komo ne Bijou Lomboto. Béni pays vie akotaki pa wazerwa président abanaki ko répéter na matete masole banana matete na somida abanaki ko répéter wana biso pe zaki ceux qui ont répété na kat biso pe libanda to bina to sala mo wa bilo na biso tellement na TV songa tona zaki mwa muke sona talelo na TV na banaki ko kanga ngombala moko donc tellement serana yonani bimi donc so na otala yonani wana générique yonani wana pona bako bina banzemo nyonso to ba banzemo ba Weranson banzemo ba Kofi Olomide ba générique na bango nyonso to wana na âge wana 8 ans na 8 ans déjà yozo kanga bango 8 ans kanga déjà ba biloko wana nyonso to mambosala donc na sala bango déjà na 8 ans na 8 ans parce que et tu as réfléchi mo répétition mo boy ve abenga ki batumo ba yaki wana biso pe ka libanda po baboya biso to kota biso to za ba mineur balinga te to kota ana biso to suka na biso ka libanda somida ano mona to zo bina wana na ba master le jour wango e goma biso to bina ve kamu se batu ba komo longwa na kati ba yo tala mwana mobwe libanda zo bina nezo te mwana mo libanda zo bina na zo bina ka textuellement nde mona yo nde ayaki lo baba kotsanga muta kotsanga maître fils kosilwa na sali place azali au type au père de femme nae maman mami mes condoléances ye mutakoti sanga na ni na somida na kati aye na ngati liboso ya président te batunde bazobima libanda bazoki otala mwono ndenga zobina kuna libanda ya solo bon tellement répétition comme déjà na soka déjà abibo ke nae boya nae lobby na talae lobby pe toke wana mutamema ngai baya na ngeza ba ve na ngaka ya quartier ba ve jandi ba ve na so ba starleta ba ve masasu bango ba ve la ngai taraka ba ve la ngai na tinel na biso wana do ba mema ngati kuna festival ya kitina kitira to komiana te président yeyo ba chilinga mba mo ndole nena bini wana na sali ba biloko na emo sala na clip wana ya yonani wana elekela bi puya ba ko benga ka génie si lelo pa benga ka génie avido elekeli ndo habité problème ezate foya ka répétition donc banana ngana kitira pays via wana donc na 8 ans wana ozaka kotanga te banana au classe te to neni po directement okende ko intégrer orchestre monene kwa kitura pays vie est-ce que par exemple ba sepela kana ngo ba salaka compta ba mona na bango il fallait tanga parce que 8 ans déjà ils ont déjà âge déjà il y a scolarité est-ce que facile ba parents ba accorder yo ko kende na culture pays vie pas musicien au peu hasard renommé bongo monstre d'amour ouais ba para ba yebena ni loko ana te pour place na bana ko fana na ba ko fane pas grand-mère na ngai pas koko donc pas koko na biso donc mutaboti mère na biso donc c'est pas koko ba les salés za la ngo yemo yebi bano ba kola déjà pas ba koko do et anga déjà do musique maman me mame parce que tant journée ani leki ne présent vite ba ya ka ba répétition de ce ko ba ya ki c'est pas mère donc bata bureau ya kitira ba ya ki c'est pas mère te boy président abi bosukola kaya ka répétition ya ko bina basola ngana no petit moke donc nazo betaka po to ya kana bango basolo la pe wana ici là comme pe batamo ba journée de répétition ça la comme na mère pas velio to ke wana au fur et à mesure to mako ke na ke répétition biloko bango basala ka so bango ba répéter ngana fandi na otala bango mais so ba bengi ngaka te ya ka ya bina o mona lem so ba mikolo wana ba ko ko bina biloko wana te bazo bosana mais nga so ba chenga boy mbala moko de loko président bana ko sepela nga ya ngwana si ya ki ko mana tamo be fallait que ba bimisa nini et après ndi ba koma ki répéter ba pana ngwana nzodama ouais ninga pe ba répéter ba ngo ba se ba ti ba voyager ba ke poto album de bimi déjà ba voyager c'est est-ce que faut pas ça ba clip ba voyager ba yo ki poto
basala album basali clip ya poto ali boso clip ali boso wana o alata bilamba mo ba rouge ba koma ba croix bo basali clip wana ya liboso nde tango bayo zonga nde président ate deuxième clip tokozwa pe mwana oyo totie pe wana sepelisa ta mwa bana mikelo kwa na kanga po bapa nyonso to ezala ede na tete na mtu nde baisi mare te lobi toya na cultura donc na résidence ya président nde pe mare na batongo wana mare basukoli ngai tokomi wana ti na résidence ya président bapesi mbongo toke ti na pa Claude maître tutaka peka pa Claude toke na ye tosombi babilamba babiloko nyonso to lobi nango toyeboye na ni na sali clip et après wana to sali clip wana tant que to si so sala clip esili mère azwinga bachenga na ka ba yotika ngati na pale éviter ka wana donc clip o salama wapi clip salama na mboloko na résidence ya ve pesa bana ko fana na matete ouais OK et salama wana et ça quoi ko banga te pour la première fois ozomona miso caméra ba nini sala ko banga te tango obina na ba danseuse makasi o bazara wana déjà na culture pays donc ils aident le mode ya yo mo yebi biso net na mincho na koloba e paranga muziki monda isana makila pona tana na banaki obanga te na obanga ndeni po to banaki obina déjà batu déjà plein déjà boy wana no avana kota culture biso mo kande to ba mo orchestre na biso mo mke to ba go bina ka bana to ba bina ka libanda na to ba go bina déjà ba tondela biso déjà batala biso donc soni wana do ezara ko date bo muto atambola na kale so banda ti se wa siko pa bina na miso bato yo ka soni ani te ba mo mo so miki ka suga nini mo frustré ala ka me yo to mona penza na clip wana frustré nini te mo esprit ki matete di matete sa mboge esprit to ki matete tabu mwana mo ki matete bande ko balandira esa video to sabo na beni pays vie vraiment mono abina kana et après yo vraiment to sana ye lelo na 4 émission après ko sala clip wana to ko romona osusu na stade des martyrs yebisanga na stade des martyrs zala sundeni na stade des martyrs concert wa liboso ya next to concert o chobe te concert oyo ya après et après ya stade des martyrs na zalaka na bina ebetama na kata stade te zalaka libanda ya stade wana kala na bina na tozana ba FBI ba Gile Samba na bina concert wana do deux fois te c'est là qu'on peut frustrer comme on a fou là-bas toi donc na biso déjà do moi qui m'a tete et c'est qui déjà na yo ko soni ne nga bina ka dali boso batu batondi de belebo na ba ida obina na mona mutina obina de na yo ka soni te siko lelo na Félix Oise quoi bozan ndenge nini en cadre toujours osaka toujours na culture pays vie to ezandene ni wa tokabwana kana avait des prix 2012 si je me rappelle bien tokabwana déjà tozaki soit contacté pona pa mobile ka wana wana mambo 4 j'avais na télévision nde yaki osala ye tokabwana mais namone na ba 2020 ou 2021 nde via yaki obenga ngai ndaki obenga ngai bite bazo déranger nga fort pour ezaki na poto sala na poto so inane moto asala na poto nde via yaki obenga ngai bite bazo déranger nga na kombo na yo bato ba poser nga ba question belé mona nga kenda wapi boye do ba question tellement leke belé ba pression pe leke belé via yo benga ngai tanga yo benga ngana akuta atini malobi pa vina nga mobe mboyo londo tozala ne peka kote mo ipasa danser na kitira pays atini malobi pa na ye nde via ayaki ozwa ngai toke tosololi na ye nde andimaki azwa bacharge wana mpona banaki otanga su te nde andimaki azwa bacharge wana te nga moko na otangisa yo makambo wana mosusu wana totala yango nsima wana ye moko monstre d'amour nde pe ayo futa ba minerval tout ba makambo nyonso tu nde pe nazongela nchiki nde pe yango tozo continuer donc si le loboza ensemble même moral même moral vraiment beni pays vie ya koloba penza le lona yo pene belé parce que toto mona pe le 12
le 12 août. Oyo to vivaki vraiment événement, spectacle. Oui, salamaki na stade des Martyrs. Mais avant to yawana moi ba murmure ba nungu et bimaki d'abord avant to ko talon wana comment on a culture pays vie na ba ve au kutaka wana ba msusu. Est-ce que bazale pendant amour na yo, na attachement na yo ba mission culture pays vie. Wana ngana yebande. Mutu sozo yelo elonga koseka. Omuna ka elonga koseka. Ese weza kati ni bamona. Bamona ngate. Bo soki baba ko seksanga mena kasi balingana ba ngade. Ngana ba bomuna ka elonga na bango ya koseka. Mais kati na bango yebe. Kati na bango ni na yeba ide. Béni pays vie. Bando beta pe pichon ba 12 te kuna. Ouais. 12 obeta ngande nga bras droit ya mokonzi. Yo beta nga 12 ndeli. Nga basenga ngai ti lelo ezana mission mo eyana mutu moko na lobata mission te nako bizana mutu moko te o komo na etanga magana kitira lokola ngai mais na beta ka suna kitira te ceux qui baza 15 naza parmi na 15 wana na ko zala ta ba 10e o batanga ka komo na kitira ceux qui ba tanga ba mission ya kitira botanga pe kumba beni na kati kumba beni pe vimona mo bina kana kitira pe. Donc, si tu as moins trace na les mbonayo. Exactement. Vraiment. Ok. Après on a toi go mona avant concert, toi go mona ba nungu mo bimaki wa départ de ba vie na yo. Ba zonga ka culture pays vie. À un moment après quand quelque temps un concert, ba ki ko se disposer na bango, tout le monde qui c'est den play. Chez ça chipoy ba mission oyo mo belé ba kenda ki wana c'était dit à quoi ezalaki nini ba réseau salaki à faire sili koti na été béni yipsa bisonano yo sali moi quelque temps na pays na kati culture pays vie bon se rappelle tant au sala ba sport ba exercice ba sili koti ça vous apporte quoi? Mais normalement mission pour bina to po yemba bien faut moi physique. Ceux qui va grand chanter va venir biso ba papa Hervé va venir biso ba fali pour pas aigle au moment les moments na salle de musculation les moments li bende les moments moi ni na tapis eza ponine alors le cas à la en forme bon so ba sélection physique eza ya ba tinyo bazotino ndi bituma na este toni au physique ko yako nyokola te ya onyokola te yo moko yebi moto so apesi déjà mu Congo akoma na maloba mususu soit ça fara na yo pa le moment mususu de yo ba physique ne tout ba ça bino na culture pays vie yo mona non normal physique ni ya makasi est-ce que beta siliko teza physique ya makasi mais tant que ça peut ba tout pe siliko ti wana des intérêts ça bien pour na yo moko yo yemba ata yo mo événement net ne événement munene ndeza ki bongo le 12 août donc outino ka epana bino ye kaka be mama bro bando yemba o travailler kate loko te nini te mama po ba chio mama bando yemba non et loko nyonso to pour ça il faut préparer ngo bazaki na préparation okite na ocho loba nini mutu so aza en face na yo a loba mama mususu mais so ki apesi yo déjà mu Congo yeba ko loba pe mama mususu. Est-ce que culture pays vie ba motivation pe zala pourquoi bongo a motiver bino ata na moi salaire moi ni nezala bon oya salaire na éviter mais côté au bango balobaki ba transport ngamoko wana ponga ngana kitira naza musicien kitira te ngana kitira saka pona mama chiki wana eza contrat to sala na vie nga kitira na kenda kuna ndo na kenda so mambo classe ni na kei boko bina kobina na kenda te kobina na yaga te kando bina ka wana apprécier la bina ouais ngana eto saka mambo classe wana yemoko mutaloba bongo mais c'était prévu pour le 12 août au binati bon yo mo spectacle moko boy est-ce que tout le monde a eu présence na ote oyebi mambo ngonde lekaki vemo na mata retard ba mambo ezalaki belé donc tout le monde a banko ebele na kati ya stade wana donc gloire à Dieu pour mambo bien salama VP concert betama sala spectacle loko ya bandaki koloba yango pe ya sali eloka ya bien ngwana ya lobaki etonda te na palmarès
ya bato babeta Stade des Martyrs yé pas kota lelo tango bazotanga bato wana komoni baotanga te mais nde plein mo salama qui te déranger qui peut bino te te plainte eza likambo nde beta Stade des Martyrs oh mais le stade de combien kambo plainte te plainte bongo nani bongo banani bakoyaka soki plainte banani bayaka bon plainte kaka bon bato nyonso olanda émission vete bato nyonso babeta Stade ese basala plein bo podium wana batiaka yango mpo ani fo telema yo moko na kati otika nini oyembi wana plein moma nde yango wana ntango otie na podium seke osali plein te mais comment oyebi place ya podium wana oyebi eliaka déjà soki combien déjà oh les gens s'attendaient pour na concert wana yango to eza bato bamonaki wana eza mamobwe na kolobela ngo te ye posani ezalaki abeta Stade des Martyrs posa ya Félix Wazego ezalaki abeta Stade des Martyrs abeti Stade des Martyrs kombo ekoti na palmarès esili ya Stade des Martyrs les 12 août abeta Stade des Martyrs Beni PIV mona culture PIV nga pena na kombo ya culture PIV wana eza teke o mutu moko mutu apesanga ye moko président ndabenganga Beni PIV sikoyo départ ya bavie na wana edérangea bino quand même te etiaka mwa stabilité moko te mpona concert wana esalaka no ndeni départ na bango bon mpona ngai Beni nakokaki oregrete mpo baza bato mobe bazalaki mpe moins important oui mais mpona monstre akoregrete mpo culture eza waze kwa soki waze waza te nde wana sava maka mosusu ekozala mais take ya waze waza culture ezala kaka kokende na bango eloba elo te tobeta concert te concert ebetamaki spectacle esalamaki wana nde oloba na bavie na yo boyokasi na oloba nini oloba na bango bo bakendaki concert ebetama te oloba na bango mais concert ebetama bango wana ndeti ya liboso neti nani oloba nini neti jesaki neti Seden Play babrillant solo basali mwa groupe na bango nyingwelo na bango mo tika boy basali mwa silikoti mwa silikoti na bango yo ngobe silikoti bino yo mutu batumboli yo manke bavie comme orchestre silikoti tika boy Congo pardon basali mwa orchestre silikoti ya combien de personnes 4 personnes Brillant Solo Milimo Jesak Seden Play soki eza wana mpona matumboli yo tokomboka orchestre nayebi te le mosusu basala na bula le marqué simba beni oke yo mystique wana sikoyo ni oloba ndiki bakoma mosika te wana sikoyo oloba ndiki bakoma mosika te mpona le marqué simba le marqué simba point d'interrogation d'abord tu oloba butoke simba te te simba baba artiste mo sede na yemba danser ayembaka danser jesaki abwakaka danser bakosigné bato basigné terrain municipal ya Masina bobo babeta Stade des Martyrs eloko nini ezanga bakobeta mpe Stade des Martyrs te wana nde omopota wana namoni eti omopota bango ya Beni stade bakobeta bakosigné Stade des Martyrs bato basa soirée silikoti taka soirée esa quand nayebi te soirée silikoti mpo botika bango mpe te bomi makasi na suivi ya kolandela bango kolandela bango na ndeni boti kobamba bango déjà abord awa bobambi da Seden Play yanini nabord boti osala ya sex tap wana eloko akala bweza eloko ebimi kaka lelo bosalaki nyonso po bongo po ani basalaki eto ye moko moto asalango te wana ipare eza elongi ne te quand même elongi ne te elongi anaye eza ye te po alekaki basi ya poto bosala biso mabe boniokola biso basi ya poto basali basi ya poto bo ezaka sele bawo te shando basala babiloko wana nayebi te so asalaki yango na boule ya azwa base loko awata nayebi te
ye pa bi ke longine wana longine de mais ça y est yo so monyo omona kwana ya na yi ah peut-être ele muso azaki na lox tazeka na libanda pamba siko ndako mina lox akina nini ah wana azaki na libandika ya pamba siko ni na monya che lox yango ko loba ke zaite botike bina kimia te ah botike kimia oh asa kimia za les au préparation azobeta album sui azobeta banzembo na ye aza les depuis départ na bango bo marché ndeni ya culture PV culture non te ba activité zongi depuis to betesta de martyr to zela bozela babe ponga ite bozela babenga benga bo bebi bien que concert eza États-Unis ouais valo ba yon tin écran bo ke beta États-Unis bazo kende obeta tu fais partie aussi de la maison tu fais partie de la maison tant aux ana wazé quoi c'est que ozakaka mona culture et tant bolo ba mambu ya orchestre pays va na katite on a quatre tu mais tu es là pour soutenir ton papa wana naza na simanae kende ba okende wana ata yo physiquement ba okende te mais boko kende ouais kuna plein salama aux États-Unis mundela za mundele awa na mboka place concert beta maki to mona ki ndenge répondaki bongo kuna na États-Unis beni yo moko mona ndeni totala na ndenge ozala pe totala ya ka ne ezala totala ndenge kuna pe totala ka ndenge elekana mais yo moko donc de to lobaka na match to mona ndeni pona match en to loba pe bongo ti bon pona match net singa pona nga match eza déjà bien ekozala ko tout bien tana visa koleka awa nayebi nanu te mais ekozala kaka bien Beni PV Madeko Balandi dans cette vidéo tu as la PV là je salue Dandi Mwalungu wazolanda biso net moment je salue Yannick Ouamba na Bruxelles Noëlla Mangala Mosa Pembe na Montréal ye pazolanda biso bono so bamonaki concert ndenge lekanaki ba actualité nyo surtout RDC en tout cas bazalaka wana vraiment pour na kolanda là aussi je salue Christopher Mokesho depuis Angola sans oublier ma consoeur chérie M la gracieuse merveille Wasaka il passe très branché pour suivre cette émission Pyramide culturelle avec Christian Tongo, lieutenant de la presse, Beni PV. Nini, vision na yo ezara nini pour la culture PV à la langue. Wana ebi na mte. Ko sale lo mo besouté à part et après malgré bétide. O sepeli sa susu na décroché nan. Mais tu sais là quand il faut ça là-bas de 12 ans. Oh, fallait la sala. Mais tout le monde qui est au PPT. Les gars c'est ça sous monde. Et ngeza la bongo. Mais il commis na mo bongo de. Yo mo yebi concert de kaki. Veille mon nom ayaki retard. À matin scène retard en plus ne ba kati concert ici sur 21h donc il venait un concert ici c'est surtout rolo bana ba concert nyo surtout beta maki na stade Martyr concert nini oyo ko lo besala ki au top ba concert nyo surtout beta na Martyr et un concert a fallu ils au top ko le quand même na bino ko le quand même na bino concert au top y on a eu sur concert a fallu ba critère nini oyo mona ki bien na concert wana atondi sebe na stade Martyr partout et que au espace mo etikala kite à part kotondisa à part kotondisa bien organisé organisation ezalaki c'est bien a soutenir qui peut V na concert na ye ouais à soutenir V alo bagini na tinda gini bo wana nga na oyeba
Bon, il y a des soutenir qui. Ah, mais pour tout à bah tchaka bino ka bino wata media bo tchaka. Penny PV. Bon ngana oyeba. Na oyeba te bino mo bo tchaka ta bo publier ba bilo na bino. Ba nini na bino ana moyo tanga ba komona ngoya te pour net to sela bango publicité. Ah, ba tchaka na ba page na ba bilo ba posta. So ba tout net ni ba soutenir qui bino na concert à part Fally Ipupa. Ah. Ba ko sola na ngate ba ko sola na ye mo Monstre d'Amour. Wana bina jour fana na ye donc o expliquer a o ebisa ba to ba soutenir ki. Beni PV na habité nini tokoki ko retenir pour na yo. Est-ce que un projet d'avenir ezali nini ko koloba pour na cultura PV parce que toujours chité na biso déjà en attendant toujours moins démonstration moké il y a PV ba tu vas découvrir le sous malgré bêtises mais talent ni no ko lo bana bande ko ba Hollande biso. Ouais, mingi olobezate cultura wana donga na za cultiver pour la vie, na déjà cultiver pour la vie déjà. Ouais. Cultura calamité va répondre ba activité na bango. Ma munyo sauter ça ngo bien les gars bien. Ouais. Ma munyo sauter les gars ngo bien. Ouais. Pour nous pesa bambote na pesi a ba cultiver nyo surtout ba o bazolanda ngana minute na pesi vena nini papa wana vete mais papa zeka prête azaka moko zeka prête na pesi papa JP lokomo mi corazon na pesi pe bambote na ngebele na ye moko ka obenga Monstre d'Amour papa na limira na fleti klesaza na pesi no bambote belé na pesi papa Augustin Kitumba na pesi mama Chris Mawala wana penado mère nanga penado ya kati ouais na pesi mère nanga Bijou Lomboto na pesi mama Leki ya bana nyonso tu ya PV lo ya Lomboto wana mère Leki pena ya bana ndasimba ka bana ye wana voilà Beni PV ezaki vraiment plaisir tous alano lelo parce que ça fait beaucoup du temps tous arrivent maintenant pour luka yo malgré moi empêchement ya ba concert ba activité mususu exemple moi qui empêcher surtout monde na lelo penza tunga ki to zoyo to beta vraiment ma solo na yo penza ya cultura PV parce que belé ba bunga yo mais à travers cette émission ba ko revoir yo encore ba mona Beni PV yo binara na et après na oyo aza lelo boyoki aza ko évoluer toujours à côté il y a Monstre d'Amour Félix Oise kwa mkwa bongo oza ko encadrer toujours pour n'habitude parce que to yebi Monstre aza moko pena valorisaka vraiment bêtide oyo penza encourageaka surtout ba jeune ya otanga ya ngwana aza toujours pour encadrer Beni parce que Beni aza ba talent mais à part talent il singeli pe atanga c'est pour cela Monstre d'Amour aza toujours pour encadrer il fait partie toujours na kati ya famille ya cultura PV aza wana toujours ko accompagner papa na ye Monstre d'Amour Beni vie PV to comme na suka j'espère prochainement le sous to ngato zo mais avant to kabwana yo to zo vraiment quelques démonstrations au lac sapenza na ba internaute ba ndeko so balandi biso que Beni PV est toujours bloko salaka na ye après ozongi c'est la biso mususu awa et c'est pour ça vraiment mingi bandeko nyonso to balandi biso et c'est pour ça mon vieux le docteur Christian Kakula et c'est pour ça penza mingi Francis Kelekeli le coiffeur expérimenté nazaki bongo na PV ici sur ce plateau il y a pyramide culturelle tous askoyo quelques démonstrations ngana kaboya nga déjà na ba internaute kutani prochainement Dieu merci Mayemba merci nayo tous Beni asala moi quelques spectacles au Borata qui na stade des martyrs bo mona ngo lelo na DKM Flash télévision.